Lukumu Simon. Ah, papa Lukumu Simon. On va dire oui, papa Lukumu. La bandi na Salamamba. Ah. So au combien de lignes? Nangaliema. Ah. Na combien? Yo. Na landaka yo mingi na YouTube. Ah. Te non sauté yaka. Et belé d'aller enregistrer pour te nayo que la yo comme si vous allez pembeni nanga. Amen. Okoma nangai na sika oyo. Tango na moni oyo eleki oyo natali na lobité. Il faut na comme place. Bien aimé dans le Seigneur. Bible et lobby oya kutani na musali na Nzambe akozonga ndinga yaki. Yenda kutani na Yesu, mais ngai na kutani na ye. Ko Petero akutana na Yesu. Et moi je na table ekutani pe na Petero. Ngai na kutani sikoyo na ye. Amen. Na kokisa leo kozonga ndenge na yaki. Alléluia. Yango na sali na hernie discale. Je peux dire que plus de 20 ans. Wow. Alléluia. Fasali ngai opération soki na fongoli awa bokomona pota elongwe na mukila awa ki awa. Oh là là. Erna Nebik Sakate. Et puis voyez que soit arthrite ou babengi arthrose ezali ba cartilage et ba dit aussi la âge nanga. Cartilage est beaucoup sur la tête. Mais tant on a commis out, premier jour, papa Yambinga, papa Samoula Yambinga, Somi Mafuta, Bondeli, na Bakoli, na Kinanda, Bandote Bandikoli. Na ye, te coûter na papa Didier, à Bondeli pour l'anga. Il y a personne il y a 3 jours, il y a personne il y a 4 jours. On a le 4 minutes, il y a 3 jours aussi, il y a 4e jour, et ils sont bas. Na bandi na zali 3 jours, 4 jours, 7 jours. Bien aimé, Moussani na Nzambe aye ko simba ngai. Alobi on donne ce qu'on a. Amen. Ngongi ya mafuta melisinga. Et bandi pour travailler. Natalia on a une onction moko impossible. Alléluia. Natalia na onction moko impossible. Amen. Na wewe nyonso basali pona ngai na bandiko biki sabato kona muzwa kwa kufi nani na komi awa te. Haleluya. Toye baake oza musala Nzambe. Yesu nkolo. Na yaki pour confirmer ngai si je suis un homme de Dieu ou pas. Dans la grande surprise, il a confirmé ngai nani na yeki c'était de ce terme. Il a confirmé il a confirmé. Peut-être que il a été écouté. Il a pas confirmé. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu as prière, miracle ça. Et bien sur place. Oui, continue. Na bela kana nglaite. Oyo ya pamba na nata kana zoka na kima kandenza bepo na sale dali. Soba yebi singa ike. Po yo mo na mala sale na denza.
longola soki otiki yango ezali comme si maladi yango oliki yango ngai mpe nalobi oloba na yo ekokisa longwa nakendeki etikali etikalaki awa bien aimé est-ce que okokumama omoni ke abimi na kobima Asongi mobimba, nana songi siye. Alléluia. Onction est là tiye. Basaka katobonde lipone awa. Ils allaient vendredi non? Vendredi, l'élo de coloni. Dimanche. Nandina mokili yo yosambe. Ayoni binti sama tsako ayo. Yemek na motele yosambe. Ayoni kako la motala ayo. Nandina mokili yo yosambe. Ayoni kako la motala ayo. Ilona sike sali pona bafinyoso baskata basentir na muke tona kingo tona makolo to babela maladi ya umela kokolo ba nini na mona bato ba témoigner na témoigner te yes les lots pour nga ya ko témoigner pour le monde na télévision monde na bilili nyoso na témoigner bien aimé azara na tembe mingi de besikiao to isuka nini oyo na moni ezali ko yekupisi ko da ko moyanga wedi ce que j'appelle la cité papa misika lokoko papa ngai pe na lingi na témoigner naza na sentir elongwaka te na bi lelo ezolonga siko alléluia amen a témoigner te a témoigner yo poko témoigner na kombo na Yesu amen ça va ko bi parole de pasali Samba sakumuna ye, samba fongo le susu ye, samba wenda ye le susu, a se manifester na Congo na Stokondeli. Sambe, yo tine kia pamba te, yala nengo bikisi ye kono Yesu abiki pana livela. Même chose, onction na yo, elate le susu, onction na miracle, na prodige, na signe. Au nom de Jésus, miracle le susu elanda vina yo. Vous savez, expérience on a déclaré que vous avez changé à ça. Amen. Ok. Voilà. Donc, par témoignage, je sais de lui. Ok. Par juste de dire que il y a témoigner. Alléluia. Bona. Puisque ça n'a pas de souci. Aïe, tout le monde est dans petit moto donc tata na propre. Azana mabele siko. Jésus. Siko tanga yo témoigner. Scandale kota. Et qu'on compte à terre. Amen. Bon, dans ça toujours na science va témoignage. Maman, comment on a dit pour faire? Maman Bibiche na baye na Kimbala ngaba. Oui, on lingo témoigner ça passer pour na yo. Nzamba saleli nga na petit frère na ngai na prière ya mabota.
samedi na vandi tizo ya na kaka posa na tele makaboni na bandi ko bonde na wati kaka bandi ko na maboko nzaka lobi na samedi ama na 18h na moni petit frère na ngaye o yaya na uto risque na liwa ngabe risque na liwa o na uta musala côté ya 17e minute na soa kozonga ndako ba 23h na bandi ko ya nzela o ya point ya mungulu wana moni ba bimba ba bimeli ngawa tango ba bimeli nga moko azaki na se moko atelema bandi ko chiflenga tango na moni ka chiflenga ba passe de linga pe na zomsele pe ni kofimo o ya vanda ki atelema mona arme anga betanga tango atelemi na arme wana moko na sali bezo na kata bilamba na besili pona ngaya na comprendre te makase yeni nga ko wela arme na bango mibale tango na zo wela na bango na récupérer ka charger wana na zui moko na bambie na lisu moko pe na bambie na misu na bandi ko kima tina na ndaku lokola yeke papa za pe police ndeki ko laksa ba arme ni chargeur azwaki wana eko pesa papa yango na bango ni zambe ya Josué ba prière à famille et puis ici petit frère Alléluia bana zambe prière à famille et puis qui s'appelle bande konayo amen amen bana boko bipazali donc on est là pour na ye pena ndeko nyonso ya za na famille na ye zamba se manifester na Congo na siko bondeli zambe nanguya obikisi petit frère ya mobali ya mona na biso parce que na yena mobali basambe na kao tika été épargné bango toujours au nom de Jésus nous l'appelons na vie na yo père libeta na yo na Congo na Yesu amen 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 voilà tozo ya suka pour Dieu c'est Congo na ni profani pardon Congo oui, au niveau de témoigner ça va ça n'est pas là. Ah, né, témoigner ça depuis à ça il faisait à venir les quatre na comme il en a. Oui. C'est qui vendredi na côté prière était mais na côté quand on a isanga. Ah. Tant on a une pour na zo dishe pour na keswa ka pour na ya na na kezo ndisa pour tala ka il faisait à koto. Ah, auti koto. Ah. Tant to ye na la bande na simaya to soli sili. Na la ako to sola na pasteur. Apesa yo na maiti. Apesa ka mulangi na ngai ya na somba mai pardon apesa yo po solola na pasteur quand on sola na après le paiement na après le paiement na ngapo anga na ka besile mais voilà ko ta prière le tipe exact azui mai na limite banda na stala mai exact na keso mbati na prince na sombi mai na ena ngo apesi eta mai pe apuse na mai na okele mai na okele pe anga azongi si anga epe azui aye na kila sac to keti sika aote kila to vai na soti e mo we koki ya bitenga na okena binga pe na osonga nganda ko to keti ko marché na ok, bon marché, c'est une sika héros. Le transport est comme passe. Pour la télé, pour la télé, et pour zonga. Tant on zonga, déjà tant on a dit nanga baka, ah, on va vendre na yé, on vient na nanga. Pour quand nous nous allons habiter na nanga. Au stade na tena pote na prier. On prier ngo eh. Ok, moi il va habiter na sur na pasteur. Moi pena bagete na tika mu exact, na sur na pasteur. Tant on a yé, si vous na bandi ko zonga mu ka bengerenga. Abenga kuna bata pisa. Biso okomi avoke na ku benga ngai. Parce qu'on a dit que bana na na beso ko lo mwe classe. OK, bana pa ya na bino ko saka na kuna mesika ba daki pe ko lo ba ko ti ba wazati. On a pe ake. Ngata on a komisi ko na ngesika na okita na bengi mutabenge. Ngata o bengi na kasi ngai. O te na bengi o kana bisa est-ce que aussi déjà bana ngata. E wonde na abula ta ko le bana o ti na ka jeune garçon a o mata kuna azo bana ta. Prince ya mo to za wa kata ka prince ko zo bana ngati na za ko le ba makaji. Na ozo ngakanda kwa sababu pesa nga telefone na yo na benga jeune garçon na ndaku abenga moko to anzela moto kutana na ibisa akekuzwa na bengi na ndaku jeune garçon ko kokikenga ngabi ka grâce pesa ngai tinde na planeti aya kozwa bana o tengi na ngobana ba senga bite ayaka ngabi te ayaka o zala bo kwa ngabi ka so pesa na kanda o bo biloko ngabi se biloko ngo kipaza te etika la kawana jeune garçon aye kama yezo kutani mwa liboso aye kutabungi nzela o banzi ngai ngata eya wala za kulimba makasi ine seki ko kekozwa bana siko leta mtu ana ibisenga abina nga bite pale bana ngo yo kekozwa banga bite ngaso de bleke zo ngo nana babana nda ngati baya ka ba ngo bite rikine nga levis nenga zana ye wana mubala tansi mana levis nenga za wana yaka levis nenga zana akwe azoki shop na genu ngabina azoki shop na genu ya nini sute bebeta ta bongo si vous avez un bon moment, vous avez un panier, vous avez un panier, wana jeune garçon aye kozwa eta aye kozwa asi atie na mpunga kiteka ndenge tikele basise kosakana abibandi azwi atie na mpunga baye na eti esika ngala zaki
kama yeye na yeye akiteka na kana pe mwana baba ni mwa bida ezadi pe ndenga zaika na kata kitika boko ndenge pe ka zela ka tina kota ke na shambu ngamu ya utombo ngabi visi ni na kama na wako utambula ni note to matena jemba yako sakanali tena jemba ibetenga la jenu kawa tena jemba beto na jenu kita na hotel masoka tele kwa mama na wako hotel ngabi tambola ka bina wako kate pe pataka ko lobui ngabi kitisa ni ko wako kate Côté na chambre petite elle roi d'apet azui ba pomade wana comme de nerf ametu ko masser azo kapasi na libanda te abi passe zaka na kati OK là to côté na betu tomati na betu $. Yesi ko sa milele da pour ko lele na kit momo na ala mute ba na betu na bile bisilini ko mama na yo ko pasi te mais na kati ne de sala na passe kati solo passe de shop de note na de shop ana ji na simbi te si on peut limiter azui wana Jusqu'au mai où la pose de sommet à Est-ce que na melinda na kuto livi mona ina ona nda kupate ni jemu dasa mele kuto livi wana izalaka na nda ko ni mata msutie baba na anti na zwi mai wana na banisiko ko mela mai na ngam tie pona lala pona bondela yebe aisinga mama kasi melisa mape mai ndam ngabisa bana opesa yo kongola mnoko na melisi enda pesa pe kulo livi ndam boza ngote ngabite na kulo livi na melisi mai yem ta osenga abela odekse bibi na otoko mafutukala mingi ta to katangwa pa akomba dekse bibi na le Pastor. Akati ada kati yangu. Sikuta unazuie na pakolie udolive bwana. Oui. Na pakolie penda mamai. Akonde likanzambi dolali. Atongo nango yepika mtali osumdala mukeba kende classe ngabinde ka omona ok classe po akokate kola la karo wandi na okeba nunu mwake juno pesa mama lili boba la ka. Atongo nango mwana la muki ngabe ngo kita o mama na ko atenga biboni ko kita au kumisa ote. Papa na komba nzambe mwana kiti atamboli abimili banda sakani mtu abenga kaka wana atongo nango suta bengi na tuti ndeni levis. Ala muka biete pototela eso na muki biete to ko hospital ngabite. Namoni akatinga mwa mikiti naye avali me rompe na loenga baninga aosaka na me na la olinga tata musika poto musa boti ndike mo équilibre ezate me aotambola malgré les locaux toye akwei me ada makata otambola ezaba yemo ye kino Levis, est-ce que vous bougez du colère passé? Wapi? C'est quoi passer ezate? Nous avons pas ici. Oui, vous l'olive. Nama yomelaki. Donc siko kobiki na yo pasi ezate ningisa liko ale ningisa Jésus ningisa haleluya asi abiki na ye ale vise zambe bambola le vis yoba tela ye bakola ye sala katina ye haleluya zamba protéger yo na bana pour vivre c'est comme souffle partout bisika bokozala na kombo na Yesu amen. Amen bana zambe.